Moi si faut zala ndumba mobali ne. Moi si faut yeba mingi. Moi si so zala mobali na. Ayeba mingi mais akenda libanda ndete. Ko kende libanda te. C'est exercé par mobali na. Yango moni basi libanda ba komo soigner mibali na biso. Plus au monde ba bota la biso ke bo mona ba sous maman. Papa. Ba on ba sa ta. Ba monde ba komi ko botola mibali na biso bazozwa bango. Maman na ndaku négligente. Loko si obotela ba na mibale misata alonga. Azaka na kindumba maman et comme maman nango déjà mo mibali. Kindumba na bango esila kaso ye mo azu conscience azo Jésus Christ quoi Seigneur et Sauveur na mutema na ye. Mais olo ba penaka ke mbali nga fidèle en tout cas maman o tambola mabala. Bon, les caméras films pornographiques, neti avant, quand vous avez dans la ignorance, nous avons dans la vie, tu vas voir quand ça qui est ça, film éducatif, sur talango et ça la raquille ba makambu, mais au contraire, et bomi ba couple belé parce que les cacanis à la spectacle. Ba chez action, ba kati, bo changer nini. Parce que au moins makambu ce sont les canailles quand ça nous a réel. Oh, c'est pour ça là on peut bon. Or, ba meni, mon toroki au bêta diko. Eh, ezalaka. Oui, ezalanga tata na bana tokoma. Eh! Ezalaka te. Oui, ezalaka. Merci. Oui, ezalaka toute une nuit jusqu'au grand matin. Et comme non, dis quoi et comme. C'était akosi. Nous, akosi tenga moi si la zalo. Quand c'est pas tout à coller à moi si t'es, qu'on a des places pas au sentir point G na ye. Quand c'est pas comme on a point G l'ona. Yo so kana ebandeli kuna dikolozo yo kamusuniana tozo tout en haute ko tout à colte mais luondo sale lorota au moins ton oka maman Israël la joie alobaka l'émission ne mo balobaka ngana papa na bana to sala ka 15 kuna boyaka mais tangu na ekokuta na papa na bana to se retrouver un jour mo tout le monde to beta penati tongo 10 abi chérie voilà des airs nitiens des vertiges jusqu'à l'aube. Oh, karaté de bambel passons là une matrice. Donc cela veut dire quoi? Donc cogner à sentir, mais cogner dès que na sens soyer, mais cogner ayoka bien, abimisa $300 dans sac à cabine. Mais moi si. Parce que tout le monde même pasteur a miné les bastes là. Donc pour te dire que tant on a posté nous allons la cook. Je m'éteignais à mon poste zalaka kawana mutaya kolongolo te maman vandela libanga na yo tango papa na bana zali kolo na yo maman papa ba so bete yo cook telemise lo ba papa ya un papa. Tu sais les rapports sexuels c'est la tête. So déjà na mutu na ozo fantasmer mutu ali bosso na yo surtout ba 10 années za ki tango bolingo za no libale bo krakani no bino mibale. Bon mon ara neti on dirait kara no kilika ezaka ya biso ba papa biso ni bazara pressé tout atik tout na steur et tout est côté mais c'est ça bon mo pesa bino ba nganya yemba sindi détends-toi cause la pressé te ya kotimola la terre en mouvement. Donc quand tu es à l'intérieur kende malembe tout kasi pour la vanda kana katikati balé zamba bati ko boyembela bino bozo yemba kaka me boyeba te ngola sana yo ka mbonda kofi yo ba bande ti suka donc kozala kana ebandelité na katikati na profondeur ngana lo bakaya na mtu so beta dikume et valoir kana deku ya ndeni yana ya muso so matili kolono ameliki cité neto ka ba fi ba beta masolo bande ko ba ko consulter biso kenga papa na bana soka matili la pa kosa au kita sikote mon père monsieur comment on a qui a baluki mabeli potion magique parce qu'on a le bela ba portion magique on le bela ba oyo nzambe na sala bango ba viali makasi ba pene lombe so c'est yi po bichacha et kenande ka ko serrer vagin mais comme ça vagin monte au côté na vagin moi so ozo kende bisika mo ka bikauka et kauka petit mo akokota made ozo krokota lo ka bikrokoto elle o comme go chana soyi le quoi ouais on a déjà soyi o comme go chana soyi le oda po yana mibali musu peni na eza mukuse ako pénétrer moi si na soukate alors tu dois même jouer avec tes doigts. Est-ce que ils ont la position mon côté où ils ont la que attends mobile peni na ye so mobile peni eza mukuse moi si faut matalikolo mobile
ezo permettre ye avandela ngo penza na profondeur. Po so kaza ya kolala, mobali ata zo pénétrer akokokoma te po mosi au fur et à mesure mosi zo lala, akokoma manzengeli. Mais so mosi kiti boye au contraire azo permettre que elomba mobali edundama bien. Vous voyez comment ça fait? Ça fait comme ça. Mais si la femme est comme ça, au moins mobali so aza mokusi ya suka. Mais so mosi aza likolo mobali akopanza na fin ke a tout aye. So za ya olala boye. O melo pe amobimba. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossali Minoté. À Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Les abonnés de Congo SN officiel plus télévision, merci parce que vous maximisez toujours à s'abonner, abonnez-vous massivement, c'est important. Aujourd'hui, on va s'échanger avec Percy de Ndaka, la Barbette. On va parler de couple. Pourquoi le couple? Parce que à chaque fois, on est en train de remarquer et puis je vois tout le temps le message de couple. Oh, Jancy, ça ne va pas. Jancy, elle a fait ça. Jancy. Ngate, Percy de Ndaka. Parce qu'elle sait un peu d'arranger, de modifier, d'encourager, de fortifier et puis d'orienter. Percy de Ndaka, bonjour. Bonjour Jancy Luonda, les mignons de la presse congolaise. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Congo SN officiel plus télévision. Continuez toujours à vous abonner massivement parce que nous avons des programmes idéaux pour vous informer afin que vous puissiez être cultivés. Okay. Et bonjour à toi, Jancy Luonda, une fois de plus. Si les longs on aura ma belle. Ah non, le coup nous sommes Jenny Pirates. Côté Madadou Kinzonzi, Mama ni Mama. Ça va rappeler. Le but vraiment en tout cas, il faut pas documenter. Tu habites dans le bien score. Ah, on peut s'en rappeler ça. Non, ah bon, kangayot. Bon, légaliser, il faut pas kabola, na site en haut et tout. Donc, maman, quand tu sonnes à Naton, plutôt que tu bien un appel vidéo, quand tu as une tantine marine à ça. Abi, maman ni maman, moi si qui te connaît, bon, Jenny Pirate à moi si. Oui, oui, où mais là. Za monter ma chien pour toi. Ok, pena na caméra, pena Congo SN TV, to komi pena wana. Yo mon beno monobi, ah Seigneur, enfin, on remet tata lopango. Tara yo honorable. Faut tout ça makambo. Ok, pe mon funa tourisme qui to côté. Voilà penza, Dadou Kinzonzi, les princes, monter ma Jenny Pirate, maman ni maman. Luonda o continuer kaka. Mais bi kele l'autre soli trop na Jenny Pirate. Te maman lobi pena Jancy azela. Jancy ala la pongi vraiment, ala la pongi. Et elle a la pongue, nous comme nene, ils ont attend. Notamment, on va y avoir geste. Ma belle est les qui sont on a pas kabelo mbongo ni aussi sur un rangambo. Mais ma belle, immaculée aux angate, ça monte ma pio. Ouais les frères. Basti ça Mikolo zani. En tout cas les lots Mikolo Basti c'est côté tellement ébélé vu que ndeka utolo ba awa ba problème ba couple isolé qui astuce au plus ça les lots. C'est plus une balière ouais. Non mon opé Jancy tout l'objet qui l'enrôlement. En tout cas félicitations à toi confrère honorable en tout cas aucun comme même pour la faible. Lobby activité dimanche les cas qui activité moi ya munene na matete en tout cas courage na moi mobali avant de pembe na biso azola ça que lobby malongé rosale. Et puis les lots na les sous pour na mo et bah téléspectateurs on n'a pas le choix. Je n'ai pas comme comment passer bien ça. Donc comme comment passer là liboso il faut katana ko newaze. Il faut katana ko newaze. Ma papa bozoyoka. Ou bandi maman bonde. Kasi faut katana ko newaze. Katana ko newaze. So kati ko newaze. Newaze ne. Kako coucher na moi s'il te plaît ko là na mama.
yo ba mettre ba benga nini mettre direct kasi il faut katana ko newaze son dos oyo ka bongo et ça déjà que signe d'alerte c'est là que ça déjà que il y a ça ne va pas pour se continuer au comme le système où ezalaka ozo beta maman boye pour olembi ino moza vous avez sans pudeur et bon luonda ato beta masolo sans tabou ce qu'on lobani maman et moi nous on a 12 ans longolais ah ouais moi 16 ans 17 ans 18 ans tikela bisoye kasi aiza masolo mikolo ti alors Sonia ka soni ndeni luonda yango nde salinga noto yana mokili oboya onde eloko kitoko oto bengi rapport sexuel mabina mambeto yango nde zopesa kinya ngane ozalanga deuxième ndam na deuxième ndeni luonda yo fo yo ka masolo oyo ngatunyo kaka nga ona katseke obaka pesa zo pesa nga na mela il faut que yo kena maman na tête il faut katana ko newaze papa zo yo ka yo lakisa bato ke ngape na sala raboy imaginer kina mon côté non bien au moni soki papa to maman non papa kaka to baka papa maman remarqué que papa a comme collé l'homme Congo parce qu'on va au télématé surtout parce que ça dans ba bureau bande comme ça ba wewa bande comme ça surtout en hiver au travail na se ba malili wana au remarqué que mon Congo comme ko kata na trop et le quoi liboso qui mananu maman et puis ça maman moteur est comme est tombé en panne les osenga ba bongisa yango et qui na entretien alors pour et qui na entretien la première des choses les osenga kokata nanu konewaze hein okati kotebola maman et sengi na ovanda bon ça ba terme mo ya biso ba maman okoka ona ba jeune fille te okati na berlift kama kambozo lo ba ne faut kata pe yo pour kongozo kata na okati na konewaze et ko permettre yo aux repos bande comme ça c'est masturbaka kata masturbation ceux qui ont remarqué parce que les gens na ba sexologue ba comprendre que même masturbation les hommes ko avoir un rapport sexuel donc na ko ki était na crispé bateau to azana lenge na orientation sexuelle na donc kata même masturbation au komi na problème si kondo komi na problème wana ezo sengela onini au contrôler non premièrement régime alimentaire na yo papa oliaka nini o melaka nini ozomona eza na ba papa na biso ebele oyo alamuki na tongo ameli no maite oh mai eza no kisi munene no pona hémorroïdes po leko ezo kato mkongo ne hémorroïdes luonda eza moko ba symptôme exposer mate na bino bayaka bongo na débit po mwana mobala lela mkongo changa changa yo na problème colonne vertébrale ta mukongo na déjà zo kata no wana mo lelo na kiti tazo zo vanda to beta lisula bato eza mukongo bon hémorroïdes wana ezo senga nini ezo senga premièrement okata ko newaze ya mibale melaka mai ebele mai wana ezo permettre yo pioto ya moto non mai ka normal mai pioté mai ka normal température ambiante hein esenga que o melano ezana on a problème te komela mai ebele surtout dès le réveil tant ka ko lamuki au meli 2 verres d'eau na yo en tout cas premièrement et ko sunga yo pour la digestion avant de brosser les dents c'est vraiment important même na biso to sala ba régime alimentaire ba conseiller parce que mai comme ça été au contraire et qui ça poids si quand on meli 2 verres d'eau na yo wana ozeli moins quelque temps non pour oya ko luka kolia quelque chose et loko o ngana conseiller yo papa à part comme la mai il faut osala mutu oyo olia ka ba légumes trop ba soupe il y a soupe mingi papa yo lingi poulet mayo yo lingi mayonnaise mais ce qui taba mayo ngulu mayo bière obakisi tout nyonso wana ezo sunga yo te au contraire ezo ke ko bebisa elombe na yo to pe peni na yo toujours que le démarrer ngati les trains en marche OK ezo ke ko bebisa et yami satu ezanini eza musala oyo salaka nyonso wana pe ezo compter ceux qui par exemple au lekisaka 4 heures du temps liboso machine mais quand peut ko réduire yango po esunga yo ou soit soza na bureau na oyebi que na vandaki trop et c'est un peu à retravailler debout aux dans la machine mais aux moi debout pour et permettre yo aux moins équilibré par rapport ya un mouvement aux sala. La quatrième chose c'est comme astuce naturelle. Oyo et quoi accompagner yo na traitement na yo.
soki siko simbi biloko wana nde oye koasocie na munganga ndoko mona oresir mais soko ke pa munganga eke babiloko nga na yebisi yo respecte te mawa eza na bapapa mosusu bo eskizinga mosombe esi ebimi libanda maoki olalaka mwasi ko moto ayeba ndeni ke mosombe osentir toza na hémorroïde interne et externe hémorroïde externe eza mingi etungisaka biso mpe basi surtout même mingi ntango ya accouchement soki baaccouchement eza neti difficile parce que voi au moins nabimelaka ekenda kosangana na anus ekenda kokangama boye maintenant ntango mwana tie poids na ye wana yango moi mosusu azoka mpasi abota okaka mposa kosumba eza voi au moins nazobimela voi rectale na ye esangani na voi na ye ya liboso yango ezosala ke mwasi aza na tendance neti azolinga sa selme po bebe abimi sikoyo après l'accouchement normalement bamama na biso kala akotongola yo akobaka yo akosala obo nyonso naponi mpo ozonga soki te okoma kosala liboso nezaka okouche mwana mwasi boye azopete liboso ebele eza te ke abimaka na mibali basi ebele bakanga bango bandumba eza nango te kekenda kolala na mibali be eza hémorroïde mal soigné biso basi kenda kofongola biso liboso ekomisa biso liboso mai esilisaka biso moto parce que internet ya mama to pe vagin ya mama esengaka ezala moto mwasi soko okoti kati na ye fo yoke moto mwasi aza malili mwasi akapio te so mwasi akomi pio akomi mbisi ya mai mwasi bongo ozala moto mwasi azaka pio te mpo pio tata okolela malili libanda ekosenga yo kokota okapio lisusu esenga okota okanga moto bongo oyo bazalaka aza moto te pio pete azaka hermoki moto hermoki pio hermo ana problème mwasi mpenza esenga kozana ye boyoka mpenza ema ekokanga yo kaka mposa kobima te oka mwasi ona petite nana moi akutana de famille nga ba garçon ni basula nanga me ba papa oka mère oui que petite nana pe na beti mais pour sortir que zate dora la kanga et dona zo kokate ozo na tourner petite cheni moi ce que c'est dit à quoi ba chaka nini ezalaka nini oh mi ba biloko ba fi ba misusu ba chaka ba bichacha mais nga na ndimela yango te po bichacha ekenandeka ko serrer vagin mais comme ça vagin monte au côté na vagin moi ozo kende bisika moko bikauka e kauka petit mo akokota made ozo krokota lo bi krokoto ella o comme go chana soyi le quoi eh on da cha soyi o comme go cha soyi lo oda o boy ba problème le quoi yé le quoi papa wana a cha soyi o comme go cha soyi o comme go cha soyi pour ni nakati zulizola papa na mina na stubo ebina no papa na to tanga kombo te okomi ko chasoyi nyoso na poni parce que mama kauka na semingi achebi chacha mingi or sexe mwasi eza musunité oyo komi o assaisonner ngona tongo o assaisonner na midi o assaisonner na pokwa yango lobi to mona basi ebele pour ba problème ba cancer utérin au moni mwasi komi na ba problème moko très sérieux pour na nini bichacha sexe nous na yona zongi soko moni sexe ya mwasi eza moto le ko on dirait elle a un problème wana ezaka lié na biloko na uti otanga bichacha OK wana bat ba benga yo ba ndeni oaza bongo ay bandeni ya oui bastuce eza ebele sikoyo na makambo lobi biloko ofu ba papa baliaka quotidiennement una bopikiliki bonjoto à part komela ba biloko le na kisasa o mutu rouge bo mama so boy mama no kotika nani donc ba makambo ebele parce que biloko nini ofu régulièrement à part légumes no lobi la première de choses biloko oui, légumes. Si on a quatre les légumes ezebele, parce qu'il faut les légumes hein. Comme la légumes. Ouais, comme la tomate, les légumes. Les aubergines vertes ou mauves, les légumes. Tozu ba dongo les légumes. Donc alors ngai na quatre ba légumes nanga on a proposé à ba client nanga. Matembele pe légumes. Matembele. Non, matembele les feuillage. Feuillage. Ah ouais, matembele les quatre ba feuillage. Ndunda les amaranthus bandula ba les encats ba feuillage mais ceux qui toquent ba ba légumes et ça il y a pas feuillage les espèces ba légumes té
Il y a des légumes, il y a des broches. Bon, je pense qu'à cause d'un légume. Donc, biloko to tikotanga awa, mais nga ba biloko na conseiller ka bato plus ezanini. Na conseiller ka ba papa na biso kolia mingi dongo. Parce que dongo na kati nza pe na calcium. Dongo na kati te ba bi ekoma ya ba chinois na ba o ya ba congolais nga dongo on la conseiller ka bato eza bomoni eza ka mikuse. Akamikusa za kwa kiriku boy ba dongo ngo akalo kwa mwindo. Akayamo kwa mauve. Ça quoi salité soso mona à propreté wana penda vrai dongo moko penda sans produit chimique wana penda vrai dongo wana mama oselo ngulenge nini dongo mama ko associer nguna nguba mobesu parce que tout ce qu'on kende ba révélation nguba mobesu ezo permettre yo et renforcer ba spermatozoïde na yo dongo mais en même temps ezo kende ko renforcer puis ezo peso endurance o 500 ndeni ya kolamba place moko ba kolamba nguba mobesu ko tchango juste 10 à 15 minutes avant dongo no ekita na moto dongo wana eko foza dongo ya zei bande comme sous balina ko mo bicarbonate muke penza ya mingi te muke ka pose ebenda ko moaze ko ti yango mingi te muke alors kozwa obeti yango vraiment bo tika bo mafuta no mo litanga kaka po ebikeza nango kisi ozongu ba mobesu muchi na kati etoki tango nguba mobesu banika to ya bambu non nguba mobesu banika. OK. Oniki na machine to sala mwamba. Nde to sala mwamba. OK. Olambi yango penza quantité ebele. Okoli yango ya pamba, okoli yango na kwanga, soki na lipa soko kolinga. C'est trop bon. Même nanda ko même biso stolia dongo wa changu ba mbeso. Non, yeah. Oui, yaka ko luonda, olia. Bofa no lia yango mingi yango. Donc, Jack Wilson Zoé. Donc, on a vraiment, en tout cas, sur la lambellion, c'est très bon. La deuxième chose. Oui, on l'a mis pendant des balamba. Moi, tomate en bouillon. Bon, des balamba fumba, mais est-ce qu'on coachera oui mouké. Donc, si on lamba, on est dit objectif, c'est ça, on a une protéine. Ce qu'on a un bisou, kaka yo. Mais pourvu que papa lia kangonde mingi. So pena maman de bolamba ya papa biloko kotia na ba congélateur wana vraiment ezanga kati. La deuxième chose, papa kolia ka fufua makasi de surtout bande kolemso ba luba beaucoup la bo seka e kuba wana te. Parce que eko déranger digestion. Papa lia ka mingi fufu mais fufu na yo ezala mo apete élastique ne lobi bokilo nanga mo apete élastique fufu moko bo eza bien ta bébé amuki o lia ngo sans et ça peut faciliter digestion na yo pourtant boko makana hémorroïde ne bokena na toilette miso so sumba na makila parce que tant so sumba makila wana e ko lembise lombe liboso mabe kwanga mabe makasi pona bino ba papa penza en tout cas kwanga na conseil akate o lobi soki ni na sa me liboso sa ni e ko lembe ko konda o ka momo se lobi bombola ni lombe muke yo mo bien mo mbali bo remarquer kolo non sentir ba plan na ezande ezana raté ese ya ko konda e komi moi eso telema penande telema raté e komi so na telemika na moi si bo moi ton nazo pénétrer kabo alembi mbala moko c'est comme si ba bisi yo bonjour pesile. Ozomona manque à protéines. Manque et puis hémorroïde ndeko kata. Ngala loba hémorroïde et la raté. Hémorroïde et la. Mais carabino ndaka bino ba expert to bato ba yebi makamba. Carabino na ka bolo barake. Mwana mobali par mois il faut coucher na moi si ataba 10 fois. Non, par mois t'as 30 fois. Ce que y a souvent ça par mois 30 fois. Aux Anglais, par exemple, la journée morose à 31 jours. Na 30 fois, on a 30 fois à chaque jour. Non, on a pour une personne qui est en bonne santé. Si tu n'es pas, si tu n'es plus en bonne santé. Comment on a sous maman? Il y a un autre loba. Sous maman. Sous maman pe auto beta liso nango na émission koya. À part sous maman, mon apesa na ba ope balandele la capé. Et moi coup mon besoin nous na kwanda ko diablesse moi abimeli au kabwe prends moi mange moi gratuitement les
pan tango yena ndako ofelos ozo koka lisusu te parce que ekomi kotinda ba mama na likambu ya mungwa omoni ya ezo réunir na nini na YouTube a affaire ya Nelka na moi si o nani Manuela Kitoko bon Manuela Kitoko koto ya lobike Anelka zolinga ye azaki na posa mungwa na ye mungwa cela veut dire quoi kave ba lesbienne ye koto yo la fille Anelka lobi abana kolinga mobali na nga nazaki kolinga te ale ye akomi kokende osanga ba chantage donc omona ba buzobe komi kokota soki totali base ya makamnyoso eza manque ya rapport sexuel ya malonga na ba couple rapport sexuel ezo mema biso na ba makambo ebele ya mabe soki mobali azam na makasi na rapport sexuel moi c'est ça makasi te kasi te on a balika ma complémentarité tokendaka yo za makasi te komisanga makasi problème eza boye eza na basi moni mwasi na mwasi ya na vie na ye peza la mwasi pa ko comme ça mobali makasi et ana basi mususu oza banda zalika na position wana alinga atibo aussi ça zalaka na position si yango na banda ko lobana nga dès le début ba émission nango musu na tindi no bande ko boki kotala jamais change arabi basi wana et puis aso ka ngalinga ka boy kasi te on basi na bako yiba ba mibali na bango nga na loba ngo za ndumba mobali na nga wana bomba te kotana za moi malamu te des fois tu as ces carreaux toi vraiment tu fais des histoires de fois comme une pétasse mais oui je suis ta pétasse moi si faut za la ndumba mobali ne moi si faut yeba mingi moi si soit za na mobali na yeba mingi mais akenda libanda ndete ko kende libanda te c'est exercé par mobali na ozomona otala ba film bon likambo ba film pornographique neti avant donc ezalaki na ba ignorance musu tozali na vie to bana ko kanisa keza ba film mo éducatif sozotala ngo et ça la rakio yeba makambu mais au contraire et bomi ba couple belé parce que o les kakani za la spectacle ba ci action ba kati bo changer nini parce que o mona makambu zo le kana yo kanisa ngo za réel c'est pour ça là on peut bon or ba meli ba kisi aza déjà ba meli ba stimuler ba se droguer si ba osaba makambu na nso bana ba obango est-ce que puis moi si na mobali ou bazan couple bana ndako moko est-ce que pe bakomela pe bakisi po basa la folie bon eso dépendre na ba fantasme il y a des couples oyo parce que ils ont ba couple mususu oyo net des femmes cassaves ce sont des femmes oyo sozo coucher il faut pétaquer ba fimbu et à la base mususu bon quand tu quand on est ba congolais ba les gens aiment dire je la baise ozo coucher na eboye et ils aiment pas que le bané que je couche avec toi j'aime et ils aiment souvent dire que je baise ma meuf ou il me baise bon ba linga bon souvent si quoi pendant que ba osalango moi si mususu soit étranglé au kangié ba chaîne ozo chicoter wana yazo ka bien ozo péter na ba fesse wana ba meli déjà ba to na nenga est-ce que na nenga normal oui ba misu baza na bango melité mais ya lingaka soki bazo coucher bazo péter mais souvent ce sont des femmes qui ont été violées la plupart à vivre agressivité sexuellement comme boye à même en pe bongo donc pour ayoka rapport na ezala bien tu la gifles vraiment ba gifle ba on a assisté rapport sexuel à zone moni a commis rouge oso tele ba ba bêtier oui yé bon ayoki bien il y a des hommes pareils aussi a fouti pe moi simbongo yé quand il couche avec une fille azo beto azo bois qui azo éjaculer des fois ne longi na yo na domaine à rapport sexuel papa tito lo baboye et ça na ba réalité ça peut na ba comprendre et ça ba tout quand il couche avec toi une femme a couché na yo mais en même temps bois na zo lécher donc le rapport sexuel est commis na ba et comme il n'a pas donc on l'a vu que c'est l'éducation sexuelle il faut aussi ba branche nyonso parce que tout ça en face il y a pas de sorte c'est belé taka YouTube et ça mutu mutu yo même orientation sexuelle bo yo se retrouver ta zappé bino donc pour na yé azo memango lo lenge o yazo memela donc rapport sexuel ezo dépendre na mutu oyo kutani na ye et ça na ba couple oyo so ba passer rapport ba che film et puis c'est ça oui ça excite voilà. Donc, deux questions pour clore notre entretien. Merci Naka par rapport au moni tozarana batut. Bikolo batu ba lingo makasi surtout na marambo ndo zolo ba motu na ngai. Otinela yemo ba message pardon.
Plus 243. 999. 50 58 41. Plus 243 999 50 58 41. Komelanga na YouTube nanga 24 heures sur 24. WhatsApp. Et plutôt na WhatsApp nanga bolimbisi merci aussi. Komelanga na WhatsApp nanga 24 heures sur 24. Peut-être ndolo ba oza marié bon na ndako ba wa bangara ba soni ata ba. Non, c'est qui va mal intentionné. Pour nga na loba déjà tata na bana ti atikanga na ya ko loba boye ayebi. Je suis là pour vous. Oui, vous êtes femme mariée, vous êtes dans le psycho. Ils ont la basse, ils ont des travaux solo, tout ça. Pourquoi en fait, est-ce que pour nous ça le rapport sexuel il y a bien? Il faut maintenant pour nous c'est des bombes à l'obara. Lobako. Je suis loba toza mikolo bazamba nki baza. Ah. Loba. OK. Ils ont un Berlin ndaza. Est-ce que c'est obligatoire, tout est important, ceux qui couplent, passer rapport sexuel, pour les ala bien, les ala lengi. Il faut mon bali a éjaculé 3 fois, 4, 5 fois, les bassi me sous-autora, tengalinga 5 coups. Oh, bah, je so, moi, je suis en train de me demander énergie au mobile à la quand on a nuit mon corps, on a temps mort au sala 6 coups, 5 coups. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Avantage ni les anos na katuana. Premièrement, mon taroki au bêta 10 coups. Hey, et ça là? Oui, ezalanga tata bana tokomana. Oui, ezalanga. Merci. Oui, ezalaka toute une nuit jusqu'au grand matin. Et non, dis quoi comme ça. Akosi. Nous, akosi tenga mo mwasi na zana okosi. Luanda, omonito na oka mama Israël la joie. Alobaka l'émission ne mo balobaka, ngala papa na bana to salaka 15 coups na boyaka. Mais tangu na ekokuta na papa na bana to se retrouver un jour mo tout le monde beta penati tongo 10 abi chérie voilà des airs nitiens des vertiges jusqu'à l'aube moi déjà si beaucoup ti biloko ko lia nyonso tiens wa pia les abolingot dit et bon 1 heure du temps so sali bopé et ça dépendre nyonso tout commence ici. Tu sais, les rapports sexuels, c'est la tête. So déjà, na mutu na ozo fantasmer mutu ali bosso na yo. Surtout ba 10 années za ki tango bolingo za na on est bandé, bo krakane no bino mi balé. Bo mona ka neti on dirait kaka no kilika ezaka ya biso. Mais tant beaucoup mis que moi déjà mon bâton dès comment moi ko doser, c'est dans ce sens-là. Mais c'est dit en fait si on après toi c'est dit à quoi? Ouais. Sikoyo d'autres n'enga question na yo 10 wana spesa mabe ngana lo bakaya na mutu soko beta 10 coups mais et valoir kana 2 coups ya mobo ndeni yana ya mususu mati likolo no ameliki cité neto ka ba fi ba beta masolo bande ko pe ba ko consulter biso kenga papa na bana soka mati lapin kosa okita sikote ba père monsieur comment moi na ki abaluki mabeli portion magique. Parce qu'on a la portion magique. On a la oyo. Nous avons mis sala bango ba virer makasi. Ba pene lombe so c'est yi. Pour quitter ça on pene faut à moi si. Sikoyo au moins na ya muso beti biku. Na beti biku on a ba demi temps. Donc quand c'est soso aboaki. Avant de se télémi, à cause de ça, à boire qui. On a compté D. À cause de ça, c'est comme moi, ça bête bango. Donc, moi, ça y est, hello, T. Pour ça, la même pas 10 minutes, les colonnes, est-ce que, ok, nous, non, c'est pas l'inga qui mobile ça les mais là endurance de makambo yo eloko nazote ya ba papa bo soigner mi Congo na bino bo contacter ngana pesa bino jus naturel jusque là kana na dende ko na moko ya Belgique na Afrique du Sud dans c'est ce qui dernièrement na papa ah non il faut que tout vidéo na écoute ba qui il faut passer une émission oui papa révérend en tout cas aza mukolo papa wana mukolo roleka émission awa ngana oloba mingi surtout phénomène on a lobaki ba glaire au papa binsa wana ya pembe papa 70 ans aloba yepe
Abi na zongi saki, abi nazaki na posa ko lala na mama te, mais mama tango ka na taille. Mais na zongi bisayo, maman bomaki biso, ben oui ça me donne la joie. Mais bango bien la bango batala ki on a maman. Kasi émission nga sozo tala ngo yo moko beta bunia. Il faut tala ngo mama za pembeni. Papa so monika na bandi ko loba kata po maman ton pe ba loba maman ba dango bango ba fo bango pe ba luka ba so mama. Kasi yango moni basi ali banda ba komo soigner mibali na biso. Au plus au monde ba tala biso ke bo mona ba sou maman. Papa bango ne ba sa travail. Bango nde ba komi ko botola mibali na biso bazozwa bango. Maman na ndaku négligente. Loko si obotela ba na mibale misato alonga. Azaka na kindumba papa maman et comme maman nango déjà mo mibali. Kindumba na bango esila kaso ye mo azu conscience azo Jésus Christ quoi Seigneur et sauveur na mutema na ye. Mais olo ba penaka ke mbali nanga fidèle en tout cas maman o tambola mabala. Parce que tout le monde même ba pasteur a minene basi na ba lela. Donc pour te dire que dans on a poste nous allons ko la ba cook. Ne Bible zo lo ba so bina je me tenais à mon poste zalaka kawana. Mutaya ko longolo te maman. Vandela libanga na yo. Tango papa na bana zali kolo na yo mama papa ba so bete yo cook. Telemise lo ba papa ya un papa. On betinga ba cook disobi na on betinga biko. Non, tu n'as rien fait. Je préfère un garçon et un monsieur oh ya ya biminanga à salinga au moins 30 minutes nanga 1 heure. Voilà pour moi si au à balité parce que je préfère un monsieur c'est qui non, tout le belaka mobile. Ah, mobile. Tout le belaka, tout ça comparaison. Que y a par exemple petit diku, na y a petit diku, yo petit diku na pas même 1 minute au bois qui, pas même 1 minute au bois qui, pas même. Mais on a banda zala likola. Oui bazali. Quand on a zo kota kana sexe à moi si. Ora biso basi souffle ça frappe moins fort. Quand on a zo frapper à soubi. Quand c'est pas tout à coller à moi si t'es, qu'on a des places pas au sentir point G na e. Quand c'est faut comment on a point G luona. Yo zo suka ne bandeli. Kuna di kolozo yo kamusunyana tozo tout en haute. Ko tout à coller. Mais luondo sale lorota. Il faut que nous passons là une matrice. Donc cela veut dire quoi? Donc cogner à sentir. Mais cogner dès qu'il a censé soyer. Mais cogner ayoka bien. Abimisa $300 dans sac à cabello. Mais moi sinon. Et ce chéri, tout ça les projets mon boyen. Dans mon salaire le pesa qui zoa. Parce que tu l'as bien fait l'amour. Bah papa il va apprécier. Tout est et tout est côté. Mais c'est ça bon mon pesa bino ba. Nanya yemba Cindy, détends-toi cause à la précédée à Kotimola, la terre en mouvement. Donc quand tu es à l'intérieur, kende malembe. Kasi mira molokai. Pour la vanda kana katikati bale zamba bati ko ba yembela bino bozo yemba kaka me boye batengo la sani. Yoka mbonda kofi yo bande tisuka donc ozalaka na ebandelité na katikati na profondeur. Il y a d'autres femmes d'ailleurs point G na pour toucher il faut côté sa pistolet ya musapino boemi balé tu la pénètres au comme tina suka comme ça musapino oyo o toucher clitoris na ye l'idée c'est comme on dit. Maintenant quand tu fais ça tu la rends dingue. Alors tu dois même jouer avec tes doigts. Est-ce que ils ont la position mon côté où ils ont la queue attends mobile penny na ye so mobile penny za mon cousse moi si faut matalikola mobile et ça permettre à vendre lango penza na profondeur pour ça kaza ya kolala mobile atazo pénétrer à kokoma te pour moi au fur et à mesure moi ça zo lala a ko mama nzengeli. Mais ce ça kiti boye au contraire azo permettre que elomba mobali et dundama bien. Vous voyez comment ça fait? Ça fait comme ça. Mais si la femme est comme ça, au moins mobali soit ça mon cousin au souka. Mais ce ça likolo mobali akopanza na fin que a tout tailler. Soit ça la boy. Oh melo be mon bimba. Remarquez ba maman bazawana. Position moi si komate la papa ba maman bokoka ngo. Po biso to kokaka. Yon to te rapé. Toye kolango. Mais c'était pas facile. Oso pena di kola mobile azana lomba munene yo kokaite okoko matata o mato ko pena ba ventre o ka pena zo tout ayo. Merci, on a fini notre entretien. Attends quelque chose sous les autres. Te okatinga boendenge. C'est bon. Mais ba lobi boyoka
Maintenant, réagir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci à nos abonnés de Congo SM officiel plus télévision. Si vous avez aimé, contactez Percy Ndaka et commentez. Ah, coquité. Nini. Pesa Bambote, pesa numéro. Puis ceux qui vont monter numéro à Percy vont maîtriser bien té. Autant les gars n'avaient mission na yet. Bon, on a numéro neza. Te soit ba komelio, yo tinelinga ramba mon contact. Voilà, et bon, pour komelinga, quand on a transféré contact. Mobile na ya comprendre. En tout cas, papa na bana na ndako asepela. Pour na ni kozwa mwasi ayebi. Soki oyebi makambo te koke kozwa mwasi ayebi te. Akoyiba yo. Zwa pe mwasi mokaza misu mai mama poneli yo to tata mwasi. Mais soki ozo yeba luka penza yiki yepe kuna yeba makambo to aza mwasi andimi ko ekola ndelo ko uti ko balanga ake ya d'autres femmes obisi position ngaka position na linga yango mais masole comme ko koma kitoko luonda kati bino po nini apesa bino ka posa ya Rolanda biso na Congo Esengo officiel plus télévision. Quant à moi, personne de Calabarbette, je continuerai toujours à dire merci à mes partenaires officiels. Dadou Kinzonzi, les princes Dadou Kinzonzi. Monté ma Jenny Pirate mama ni mama. Mazana ma belle mais bali ko pesa. Ah, wana pena maman na biso le la sonna bébé Ryan, maman achète-moi la tablette. Oh mon bébé, je t'achète la tablette. Combien de mois? Combien de mois t'as? Et quand c'est nous avons mon tablette à Ryan. Maman Jenny. Allez mbabo na tala kuna transfert et à transport. C'est quand côté maman Jenny on pena tu sabi la bobette, il ça j'en si bosé. Yega yefsanga kaka. Tes papa de Dozoya, là je vous informe déjà pour nous s'enrôler. Pour accompagner parce que yepé en chamutu makambo kaka. En tout cas papa Dadou to zela yo pour to sala pena to lobela talaka yo mwana bakoko mabele na yo. En tout cas tozana pona yo big dédicace à boss Charles Karga papa social na Kanfufu. Big dédicace à tous nos abonnés et tozana matanga je pense bon mon ande naza atie ni poudre atie ni brillant à perdre tata mwasi nanga donc yaya propre donc yaya biologique ya papa nanga et en même temps le fils à mon frère il par outsoti kapso kaka les mêmes jours donc tantine atiki biso na 3h du matin il y a lundi lelo et moi na biso atiki biso na 8h donc tous en deuil na montunyo so linga compatir na famille bokoki kokoma papa Clovis Fimpa maman Doris Fimpa papa Guilain Fimpa en tout cas tous en matanga. Na écoute musala vu que c'est le travail qui nous oblige donc fallait kanaya mais tout ça vraiment na matanga bandeko ba yebi la ba obet bo mona bino mon cœur ensemble papa mais Dieu est grand au pesca matière dongo ngubambesu carré oui loana ba maman ba otuna moni huile d'olive zwango zwa quelques poignées à clous de girofle ti on a moto à péter lambango moi Christo de Mans qui oti au mélange massé papa banana motuti na makolo wana si bo sukoli rapport sexuellement pour ça. Merci, on est à la fin, on se voit prochainement. Si vous avez aimé, abonnez-vous chez Congo SM officiel plus télévision, c'est important. Merci. Batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bali ngambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'est pas le